Kaka. Ata mbula. Si la bête ici mbula. Nzamba mbula wana. Ya bénédiction. Mbula victoire. Mbula elonga. O elonga te. Elonga. Ah ben vous mela. Baba mbula neza bateke mtu babeti sango. Mbula bateke. Akolo mabele. Mais est-ce que maman va faire ba fan pe baza bateke? Oh. Mais moi confusion ça moi bitumba qui ba mona ba. Pourquoi tu mena mais moi mteke libanda shobeza albiga papa. Eza mbula solo ya mabeto ya malamu nzambe bisebi na osokola. Di pepe tout ezaki ya mabe wana il fallait eleka na mbula wana. Obi mbula wana soki beta kite peut-être un peu mabe ko ozala. Tu vas ça bien. Nana yebiso. Tika bo. Na oloba na yo. Obi circonstance mususu ezala nzambe te. Mais circonstance mususu pe ezala nzambe. Tant nataka kimbula nataka ona spirituel. Na fandi nzambe abi na ngana bien kambula o eza elongo eza victoire. Na olongo na ba accident na nzela bana nga ba ke showbiz. Nazolongola bipepe nyonso mabe. Parce que ba infiltré pe ba yaki kotala to kosala mpiaka. To rotondisa show. Est-ce que elle gamba basalita yo yero tala okokisi nombre. Poutine, bravo! Bravo, maintenant! Tout le monde est famille Libota, sauf personne. Même hier. Famille Libota, sûr. Hier, à la famille. La famille se trouve à Banda. C'est comme le premier anniversaire, on a fait une vidéo. Ngata bengi ngate. Nana yaka ngamoko. C'est comme Obini. Leki na ngata bengi ngate nana yaka ngamoko. Mashama menu. Machi wa mumenu. Kwetu katu jimini. Ya. Makila mini. Ya mino nanga. Mususu babwaga. Mususu bamelaka. Mususu bamela. Magamboyo. Ya kazanga. Tosola no likamba showbiz show. Yo etanke mutu etanke mwana mwasi. Tango okaka showbiz. Showbiz emela ba ministre belé. Showbiz ope bandi on a besoin théâtre pe musu ba chango ba mo pe ba mona sort na ba. Mais madame Belvi o babengaka mutu ya maboke. Babenga biso bata maboke oyebi. So atie showbiz. Et bangisaki yo to mona ke to beta mo o ndenge to beta mo. Non, franchement, son a bien banga idée na aussi. Oui, parce que son a fait Nathalie ba grand leader. On a yebi ba kata rido. Oh, vous n'avez pas rido ça là? Si. Ok, ça c'est la norme internationale. Aux hommes, ba kata rido. Oui. Nazaki na moi frousse. Mais tant on est qu'on vend les autant la monnaie vraiment tout bani peut promotion les ne pas billets au Kenya. Donc ba besoin il a fait quoi ça aigle. Ça aigle mon musique. Na vaninga bi comment na ça aigle na banga bo. Yimo katali ba capacité na yi. Abangité, a oser. Siko boni ngai mboro no banga. Tika boye bien kazango. Donc, on a tali événement showbiz. Tu na bangi Belvi 1000 fois. Babanga muta mokite ba respecter muta mokite faut to banga kanzambe. Ba respecter oui, na multiplier encore confiance mo na ebiti na bandeni nini. Mona mo so sa makambo ba mbeba ko kate. Voilà, kotala lelo atiaki showbiz.
mais tout le monde qui bande ko bayaki balobi bi bakeko ba soit disant baketi ko benga soit disant batu ya showbiz ke bateki 400 billets mais bato yo moni na showbiz est-ce que bataki 400 Mika oyebela showbiz etondi Mika yona zuma boyebela pokendo boyebisa sila showbiz etondaki ko elaki 400 non moko na ye reta dans la place te ambiance ozalaki na famille botana okamwa bafani mosusu bazalaka so bakotani baguerre d'esprit koswana me bafani nyonso na showbiz ezalaki mais belva aza moto akimi aza moto abatalana te olobi belva aza moto akimi aza moto abatalana te yo moni belva kende osala akesala événement na place oyo bato bakangama lokola basardine bozotoka basola munoko te azalaki na place oyo motu nyonso to azorespire normal okolona ekomi moto ekoma moto te ekomi moto lobaka bakontinue ozomona tosali événement place oyo kende eza bongo namoni cherche na yambi bota cherche eza kaka mwana na bomenga aza na taille akende ne wawa notalo nakoti navandi natali boye bamela matonde bota eza kaka na elongi jemima ibele kuna boka misamika place maza kuna darlino mazana otatike batu te me oninga franchement ya bopesa yenga posa kaka bala biso tosali promotion showbiz tolongi bitu d'abord eloko moko na oloba ya géri wana eza vraiment c'est sérieux Belvi aza na communicateur aza na communicatrice d'abord félicitations na biso nyonso bravo parce que olakisi na capacité na biso mopepe yaki na ndenge ya bokotika mpe makambo showbiz bomolobela makambo mosusu naoyebisa l'événement ye makambo ya richard ye makambo nani ye kuna ye kuna epuis kuna bazomaniganse oui créer chaque jour bacréer événement biso toza la préparation ya l'événement pas trophée likolo mbunde ye
Trophée nini? Nicolas Mbunga. Ok. Mais tu continues la distraction, on a beaucoup plus de visage caca. Showbiz. Nicolas Showbiz. Hier, j'ai na oyebisa. Nicolas Showbiz, visa pour t'assembler là, Nicolas Showbiz. Nicolas Showbiz, on a vu qu'on a déjà maquillé dans la Kemba. Nicolas Showbiz, on a vu na ça il a saisi ba tout film à poufa. Bon mec, t'es passé dans la liaka. Parce que belle là, yo y a ni biboma boma. Yo pocha ouais. Boma. Au moins ne besoin bomi bino. Yo le va causer belle vite le 27. Digabolo. T'es pas quand même sorti le 27. Oh, bon on va pas passer sorti le 27. Mais bon on dit ça mais n'a pas été il y a déjà la mbula oh les aki mbula ya signification. Senga na ba communicateur net ba zoom ba communicateur net ba zooma. Il faut que la libandi no soni. Ah, Bianca. Non, tala, franchement. Pourquoi oloba na ye pourquoi? Te baza bango nyonso. Ye na za mwa mobali o aze lancer aza mwa mbinga. Mais c'est comme ça ndé ki mbinga leze ya busoba. Comment Zuma suka la partie o ya Dada na Karine Mputu, place partout ba bimi déjà ba kei. Bazo zela Karine Mputu da kina mama le yandaya. O zela le yandaya o so na belvi. Partout nyonso baza déjà baza la réception ba bimi na bango déjà. Zuma na buzoba na ye o ya za nango azuka partout na kati. Abigota ne bosali pia kasuma ple wana nyonso to na tisi la botama tisi la zonga na mokila tata nzambe antiko selo ba tela muninga pointe na vie nga na chango nga na chango c'est la côté virgule de la tie point oui pour ça que si la daki muta vision de mettre mon à 5 ans ma Béatrice ezali maboko makasi tina soirée na yo moko pardon oza bordir mo bapesa pardon même vie asali soirée de galon awa les deux awa biso tout ozalaki tone ta na salle niveau tobwaka makatuka yanga na bwaka maki ozomona tala barobe elatamaki wana beta ensemble veste blouse na kati ya taille ozomona tala ndenge tozalaki l'événement wana ya le dé wana comment bino boni bino bosala 5 ans je rimona 5 ans za facile te tu ne peux libre qu'à somber à ozonga mona 5 ans ba elisa mutu papa katanga prince ozomona donc ça l'événement place au kangami lokwa ba sardine mutu wa respirer ça te soko mais mamozolo bana mère wangana ki événement bi ezaki eloko moko boye basalaki yango kaka en passant kaka Louvunu asa afetaki 5 ans Louvunu babizaki 5 ans yalobi ezalaki mena feti na ye te bozela ya bia kosala bana ezokonte te bango bataki feti wana te ezalaki nango ka elongo bango na bango batawhatsappasa minga baduze ya bongo te china kena Louvunu cette ambiance après le spectacle. C'est qui me dit, vous avez l'obligation de faire de moi le plus heureux de la planète aujourd'hui. Merci papa. Pas de complexe, pas de frousse. Donnez le meilleur de vous. Ne parlez pas pour vous-même, parlez pour la salle. Sans crier. Pour que vous dire volume, non. Soyez à l'aise, parlez bien, vous avez le texte en vous, rendez-nous le texte. Rendez-nous les jeux. Ma fête qui 5 ans. Ma belle la qui a nani, opération $1, toi tu vas fêter un full star na yo. Tu veux dire ça pour l'anniversaire il y a 5 ans. Parce que on tombe na qui. Le nom va ignorer 5 ans là-bas. Pour ignorer tu vas tiens maman belle bataille là. Ozomona, si la date d'abord nous avons
Azana ba communicateur te, azana ba communicatrice te, et puis azana ba fan te. Comment yo mutu mobimba o collaborer na ba te? Comment yo mutu mobimba o bebani na ba collègue ba ko peso vision? C'est trop profond, amigo. Oui. O bebani na ba collègue ba ko peso vision. Voilà, place au bisco on niati tokota moko. Lelo kota la boye, c'est comme si on dirait ndeko na biso aussi là. Asa pena sous en bon terme maintenant ba comédien oh lelo modèle autrement lelo madame Belvi a sali spectacle ba paka ya théâtre ba ye bandeko ya génération na ye ba ye bana mike ba ye papa masumu alongwe na ndako ne aye kota la spectacle madame Belvi Pepe na biso na baki na congé bino s'il vous plaît famille bota papa le maza papa te aza Pepe ya famille bota c'est notre Pepe. Donc, aïe, azali. Pepe de Pepe. On appelle papa et sœur na biso Theresia, président Caleb Toukebana. Aïe qu'honoré, moutou sœur na biso Theresia film à la TV. Vraiment. Il faut en la sonic. Boni papa oya yo. Mais ça n'a pas respect, et pas l'équipe na yébel, et pas moi n'année parce que ben vive. Et pas président Caleb moi parce que président Caleb n'a posé le Abimisi ba Theresia, oui. Abimisi ba Theresia, Abimisi ba Hans Luzolo, Abimisi ba Mike la richesse. Ba maman top. Voilà. T'es maman ba out Africa. T'es out Africa mais avec pour la piscina. Ah, OK. Au monde. Mais t'as la respect au président Caleb ba na maman top. Enfin, t'as la dio. T'as la niveau baza ko valoriser ozomona lelo si la zona gauche lelo si la zona d'accord saté lelo si la zona marina la baté d'accord ça auto jouer pour nous tu as joué pour basimisi d'accord ça Vincent Toulouse na considère maman na Yesu Christo Vincent considère d'accord c'est un film na ye pour hier ça na batuté yo kanisa soit pour hier ça na benga d'accord na que jouer bandela liste ozomona lelo si la zona kesho te si la loi zana mama top te si la zana lea te si la zana milo te si la zana dakosa te si la zana marina laba te azana top te azana na milo 50 te azana étoile te azana kesho te si la lelo a perdre na liga mais est-ce que bango kuna ba mona liboso aida ba bia za mwa liboso ya madame Ben va perdre na la lou tika boy non no ba na la lou oui est-ce que na la lou bazana yete da mimiga ça kabola na bianca est-ce que si la perdre la lou voilà et nous voilà très bien ça va Yinga jour moins deux showbiz ça va tomber préparez-vous serrez-vous ceinture on va passer voilà les choses difficiles à commencer la maman les familles votent toujours ah nzambe la mtaza inete botala la avec les maîtres bango mo bazo pousser na keba belle le loisane abela dipinete abela dipinete est-ce que si la 7e baga azana yete obi bien ça c'est intéressant ça peut te lekina merci ya alors ba mabo c'est très profond non lo banayo et c'est déjà manque à gagner oui si le père au bon de Gatibi mais aussi la peur de Sherika Jimmy moi na lemba pas boyina aboyina ye il n'est pas bon naïe ozomona lelo dans la chose mais place à serre milo ba cha bijou la reine a joué eza manque à professionnalisme bijou la reine pardon donc comment on est là artiste ça sous en bon terme na bandeko na été asala mutu ça dit à quoi eza pona nini eza ni bon le de foot raté balobi
mais kitisa nzamba tombola yo yango eza pa madame Belleville Belleville yo kaka mutu nyonso to aza pembeni na ye sila soka azalaki na vision alingaka na kosa awa alingaka perdre na kosa tellement azalaki sans vision yango moni Belleville ndenge aza bongo aza na bapapa Serge wana soki alingi asala eloko moko boye tu nayebisi ya bike Belleville mama to patalisi eboye te talaka eloko mo poser le balobi abi bojouer mpo na bino te bojouer na public Je veux cette ambiance après le spectacle. Ce qui veut dire, vous avez l'obligation de faire de moi le plus heureux de la planète aujourd'hui. Merci papa. Pas de complexe, pas de frousse. Donnez le meilleur de vous. Ne parlez pas pour vous-même, parlez pour la salle. Sans crier. Pour que vous dire volume, non. Soyez à l'aise, parlez bien, vous avez le texte en vous, rendez-nous le texte. Rendez-nous les jeux. public comme message ni bon pesa faites attention qui m'a spectacle à comprendre akoyoka français te po ntango Belleville azotanga mida eza na yeye simba ya kulosa simba ya kubaza na lukuna bango nyonso aye mukanga na lula aye mukanga na lula na kolela yo mama bango bazaka répétition bela ezalaki mokolo moko na balabala sola naolobala yo naoyebisa yo naolobala yo wana na niveau wana oseka alobi boye aza mpe communicatrice alobi boye spectacle oyo eleki ya français wana atikali kocomprendre biloko te oyo akoexplike moto wana epeleki elingi olobani mais akocomprendre te mine c'est un bourrique il faut comprendre tout autour ya mama muteke bato baza baetelo baza te parce que spectacle wana eza message makasi ntango yo ozozwa ozobombaka te ozolela banani ozonyokola mpe baninga yango moni banani oyo baya mikolo mbongo baya mikolo batika maboko pamba keto pamba elvi baza bato bazomerite lifelo spectacle wana eza message mobimba bozalaka na ngai bokumisanga masha momene bokumisanga mwana mokele tete na ye bengi Ronel na tuni Ronel souffre de régime manti boy bamafuta biso cher boy avebe koma ya kaki siko lelo yo koma obundisa mutu wana nzambe akobwako na lifelo eza message eza clé mida comprendre siko mida siko comprendre mida pour la classe on va faire la propre classe gratuite si classe des offres les autres pas bisoter caméra te Davina apo likambo asali na podium monana pardon eloko wana fo bamisa sila longola ngo poso sila longola ngo te Davina lekisu na sila na minute tika boye Davina apoza ndoki Davina apo a joué tala nde wana na cinéma mutu to akosala cinéma même basere na so bavandi o tokobenga bango tobilango action batourne mais théâtre non mutu to akosala théâtre non bino bato ba Davina jouera mabe na TV pour eba mutu aza artiste na podium. La finalité d'une œuvre dramatique c'est la représentation. Siko Davina zaki na podium. Est-ce que toi tu sais le français ici? C'est médiocre. Les autres Davina coup de chapeau Linda et surtout dans moi biso ya Tegra yakala kimoyo ya et puis azo yemba artiste complet ayemba rapé maman famille boto utawa pizza so tala relève ya madame Belleville ngazo sala relève ya lobby ya théâtre wana zuma vai na kiti mutala mupanza bibebe nyonso libanda siko muto mani na soki na mishu na telefone
Michou m'a appelé pour me dire que Yaya, je suis choquée. Je suis fermée quelque part. On m'a fermée. Il n'y a pas moyen que je bouge. Voilà comme mes collègues. Et Gatibi. Alors il y a showbiz. On m'a fermé. On m'a fermé de la chambre. Mais Luna a tweeté à Lobby. Félicitations à madame. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous en avez partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre serviteur, Papa Koulouta, famille Bota, Jerry Kobetok, c'est mon bal à l'Itutu, à Moumana Solo, posé à Deuxième République, mon coup à mon code de la presse. Merci beaucoup. Nabino, tout vous en avez sur la chaîne Nyonso, vidéo comme la Bino, vous continuez toujours à s'abonner à la chaîne Oyo, vous continuez toujours aux suivre vidéo dans WhatsApp aux égoïstes. Tinela Mouninga, aux suivre vidéo dans Facebook. Tinela Mouninga, partagez au moins dans 10 groupes, surtout il y a famille Libota. Partagez maintenant et au sein bien. Vous comprenez la tête où on a tous en Bianca Zanga. Bianca Zanga, moi na souka famille Libota, na yamba yepe moi kala na plateau mais tolinga ki makambo ele kana poto solo la bien après événement ya showbiz na préféré na yembela bino Bianca Zanga, autrement dit moi na souka famille Libota. Avant na pesa Bianca Zanga parole, tika na pesa mbote na ba famille Libota nyonso moza de partout, sans oublier surtout ba famille Libota ba maman ba doiso tout na yo so boka basi ebele bondele autorité morale na biso za moi mwasi. To le binde ke ba papa bazate ba papa Jaboud Maembo bazali. Mais mingi botika to boka ba maman Brigitte Nkoufi. Maman Fifi Maputa depuis États-Unis. Gigi Katema depuis Arabie Saoudite. Eh, ma belle Vicky Eti. Fanatique est en Arabie Saoudite. Wani Tomou Champa depuis Égypte. Bamote na Webele. En tout cas, on raté Vénéma. Vous avez une pause à Kinshasa. Bamote Bele na base de la famille Bota à Londres. La maman chérie à moi si. Maman Sylvine Jolie. Maman Claudine Bokatola. Maman Minata Toulon. Pourquoi pas à maman José Lusabi Soumi Kolo pena so bomo na ba veste. En tout cas tika to ya na plateau te on a foutu la ndaba $20 na ko foutu tete. Il faut to remercier rapé bateau ba kamela biso. Let's local. Bibish Kandea en direct ya Luanda ya spectacle bomo na lipo yanga ko tapesa nga na vidéo. Chacha zalaki na pointe wana, Bianca Zanga zalaki na pointe. Donc, merci beaucoup à Massalanga Migra Malunzi, Massalanga Tobanane Kalatoko Lissibana. Merci beaucoup à Dipiné et tout est côté. Nous avons confirmé que le 7e bagarre à Zamoutoumoussous, Dipiné à Zamoutoumoussous. Le boss a dit ça, on te sort le mot fin à 7e bagarre à Mabounga Nae. Dipiné à Mabounga Nae. Quelle confusion. Quelle confusion. Chroniqueuse maintenant à plateau, la 7e bagarre a commis Benzamou Kala. Garde du corps, mais ça, Dipiné. Voilà. Bianca Zanga, bonjour. Oui, bonjour, bonjour papa Koulouta et la famille Libota. Merci. Bianca. Papa Koulouta. Merci. Parce que vous n'avez qu'à te mettre la belle vie. Allez, le pays papa Koulouta vient d'aller. Yes. Merci pour beaucoup ici showbiz. Merci pour belle vie à Longi Kaka. Attends, Boula. Si la bête ici Mboula. Mboula wana. Il y a bénédiction. Mboula victoire. Mboula elonga. Oh elonga te. Elonga. Ah ben vous me là. Baba Mboula neza bateke mtu babeti ça. Mboula bateke. Akolo mabele. Mais est-ce que bika maman ben va ça va fan que baza bateke. Oh.
Mais moi, confusion, moi, je suis bango la bango. Pourquoi tu mènes à moi, je suis la showbiz, je dis papa, les amours la solo, il y a ma bête, il y a ma larme, il y a ma vie, non, c'est cool. Ah, il peut tout ezaki ya mabe wana, il fallait les kalambula wana. Obi mbula wana soki beta kité. Peut-être un peu mabe ko ozala. Tu vas ça bien. Nangena yebisa. Tingabo. Na oloba na yo. Obi circonstance mususu za nzambe te. Mais circonstance mususu pe za nzambe. Donc on ataka kimbula na taka on a spirituel. Na fandi nzamba bina ngana bien kambula o eza elongo eza victoire. Na olongo na ba accident nzela bana nga ba ke showbiz. Nazo longo la bi pepe nyonso mabe. Parce que ben filtré pe ba yaki kotala to kosala mpiaka. To retourne sa chose. Mais ce que elle gamba salita yo yo kotala okokisi nombre. Ah, toi Poutine bravo. Bravo mais tout le monde est famille Bota sauf personne. Même hier. Eh famille Bota sûr. Hier à la famille. À famille se trouve banane banda. Tingabo. Ah le premier anniversaire na une vidéo azaki pembe. Azaki pembe. Ngata ba bengi ngate. Ngana yaka ngamoko. Tingabo. Obini leki na ngata bengi ngate ngana yaka ngamoko. Yo beno zo aye. Masha mamenu. Machi wa mumenu. Ouais. Kwetu ka tu jimini. Ya. Makila nini? Ya milo nanga. Mususu babwaka. Mususu bamelaka. Mususu babela. Ah, makamboyo. Ya kazanga. Tosola no likamba showbiz oyo. Yo etanke mutu etanke mwana mwasi. Tango okaka showbiz. Showbiz emela ba ministère belé. Showbiz ope bande on a besoin théâtre pe musu ba chamo bango pe ba mona sort na bango. Mais Madame Belvi o babengaka mutu ya maboke. Babenga biso kata maboke oyebi. So ache showbiz. Et bangisaki yo to mona ke tobeta mo o ndenge tobeta mo. Non, franchement, son avis n'a pas été dans le aussi. Ah oui, parce que son avis n'a pas été un grand leader. On a eu un catarido. Oh, vous n'avez pas rideau ça là? Si. Ah, ok, ça c'est la norme internationale. Aux hommes, un catarido. Oui. Nazaki na moi frousse. Mais tant on est qu'on vend les autant la monnaie vraiment tout bani pe promotion les. Ne pas billets au Kenya. Donc ma besoin na faire ça aigle. Ça aigle mon na musika. Na faninga bi comment na ça aigle na banga bo. Yimo katali ba capacité na yi. Abangité, a oser. Siko boni ngai mboro na banga. Tika boye bien kazanga. Donc on a tali événement showbiz a te na bangi Belgique 1000 fois. Babanga muta mokite ba respecter muta mokite faut to banga kanzambe. Ba raison oui, na multiplier encore confiance moko na ebité na lo bande nini. Mona mo so sa makambo ba mbeba ko. Voilà, kotala lelo achaki showbiz. Mais tout le monde qui bande ko bayaki balobi bibakeko ba soi-disant baketi ko benga soi-disant batu ya showbiz ke bateki 400 billets. Mais bato yo moni na showbiz est-ce que bataki 400? Mika oyebela showbiz etondi. Oh. Mika yona zuma oyebela poke no koyebisa sila showbiz etonda kiko. Elle a eu 400 heures. Non, moko na ye reta dans la place cité. En tout cas, oui, biso ton numéro telema. Ngai moko na ye dans la place cité. Viva Vanda. Na otala batu baza ko vanda et puis na ko mona ba fanda Belleville ya poto. Alors ko sombela moko na telemi asombeli ngai place na VIP ya butu ya ko telema. Aluka habité. A coopérer na mutu va vanda kana bi soit $30 ya botika mona suka vanda. Donc yo qui est dans la place à $10. Abi qui est na place. Mais on est que ambiance de la famille bota na okamwa. Ba fan musu bazaka so ba kotani ba guerre d'esprit ko soit na mais ba fan nyoso lo ina na showbiz ba ki même moral. Mais Belva za mutaki pesa mutabatala na te. Olobi? Belva za mutaki pesa mutabatala na te. Yo moni Belva que non sala anke sala événement na place so ba kanga maloka ba sardi bo so toka ba so la muno. Avec la place au Moutounia, surtout, à respirer normal. On voit le comme une moto, hein?
tokoma moto te ekomi moto loba na continue ozomona tosali événement place okende eza bongo namoni cherche na yambi bota cherche eza kaka bwakami na robe mwana na bomenga aza na taille akende ne wawa naotalo nakoti navandi natali boye bamela matonde bota eza kaka na elongi jemima ibele kuna boka misamika plasma za kuna darlino mazana otatike batu te me oninga franchement ya bopesa nga posa kaka bala basa famille bota bandeko nanga basi onazala na bino na bopesa nga posa mokolo obi navandi natali nga bite madame belvaz na bafia franchement mokolo nge navandi natali nga bite tolinga otyena biso bo bianca avant tokota na événement tolobela nao likambo ya lelo tosala baignorance te sile aza na bacommunicateur belvi aza na bacommunicateur lelo ozotya bacommunicateur ya sila na position nini par rapport événement oyo biso bacommunicateur ya madame belvi to badya lelo to bamikala lokola babiso tosali promotion ya showbiz tosengi aide moko ya libanda te biso moko kaka presse oyo bafingaka biso oyo presse oyo kaka baminimisaka biso tosali promotion ya showbiz tolongi bitu d'abord eloko moko na oloba ya géri wana eza vraiment c'est sérieux belvi aza na bacommunicateur aza na bacommunicatrice d'abord félicitations na biso nyonso bravo parce que tolakisi na capacité na biso mopepe eyaki na ndenge ya bokotika mpe makambo showbiz bomolobela makambo mosusu naoyebisa événement ye makambo ya richard ye makambo nani ye kuna ye kuna epuis kuna bazomaniganse créer chaque jour bacréer événement biso toza na préparation ya l'événement pas trophée likolo ya mbunda ye trophée nini likolo ya mbunda eye mais tokoti na distraction na te beaucoup plus tovise kaka showbiz likolo ya showbiz ozomona bato bakufa balia batangami ya géri na oyebisa likolo ya showbiz visa moto asombela yo owangani yango likolo ya showbiz likolo ya showbiz olobi konyakende makila na makemba likolo ya showbiz oyo kolobake nasalelaka sizi bato film akufa bomeka te pase nga na liaka azobelela yo mpe ye nani bibomaboma yibotya bomaboma omoni bezwa bomi bino yo lobaki oza belviti le 27 tika boyo te bakanga biso ti le 27 bango babaki baza na bitu le 27 mais bomoni nzambe ndenge abetai ye jangala babino mbula oyo ezalaki mbula ya signification mbula oyo ezalaki azar te parce que bato baza combattre belvi babi toza na yo le 27 combien babokaki na nzela makambo mosusu tomona oka azar te olobi nini combien oyo babokaki na nzela parce que bango baza capable bango baza na bacatiere baza bakatiere na oloba na yo bango kisi eza moyeni zéro mais nzambe alola confondre bango atolabi te belivio aza moponami na nga mokitani na nga nakotia motutu akoya na showbiz ndenge abimi na ndako na ye aye showbiz ndenge akozonga nga nzambe mpo nabeta mbula parce que nyonso tu oyo ya mabe elongwa lelo nzambe aye koconfondre eloko nga na kosenga na bacommunicateur ndeti bazuma bacommunicateur ndeti bazuma il faut oyokela libandi no soni non tala franchement pourquoi kaka oloba na ye pourquoi te baza bango nyonso ye na aza mwa mobali oyo aza elance aza mwa mbinga mais c'est comme so ndeki mbinga ne eza ya buzoba comment zuma azwi kaka parti oyo ya dada na karine mputu place bato babimi deja bakei bazozela Karine Mputu azalaki na mama Leya Ndaya aozela Leya Ndaya aosola na belvi bato nyonso baza deja baza na réception babimibimi na bango deja zuma na buzoba na ye oyo aza nango azuka parti wana kati abibotala nde bosali mpiaka zuma ple wana nyonso to wana tisila botama tisila ozonga na mokili ya tata nzambe auti kosela moninga poete na vie enga na tiango nga na tiango te na kotia virgule te na tie point oui po soki sila azalaki moto ya vision toza tomona 5 ans babéatrice ezali maboko makasi ntina soirée na yo moko pardon oza bordile mo bapesa biso pardon belvi asali
soirée des galons awa les deux awa biso tout ozalaki étonné dans la salle niveau tobwakama katuka yanga na bwakamaki ozomona tala barobe elatamaki tala benza ensemble la veste blouse na kati ya taille ozomona tala ndenge tozalaki l'événement wana ya le dé wana siko koma bino boni bino bosala 5 ans jeri mwana 5 ans aza facile te mokobla okotine mpe libaki asombe aye ozonga mwana 5 ans mpe ayebisa mutu papa katisanga prince ozomona bokesa l'événement place oyo bokangami lokola basardine mutu mwa respire eza te soko makambo ozoloba na mare awanganaki événement alobi ezalaki eloko moko boye basalaki yango kaka en passant kaka Louvunu asa afetaki 5 ans Louvunu bizaki 5 ans yalobi ezalaki mena feti na ye te bozela ya bia kosala bango ezokonte te bango bataki feti wana te ezalaki nango elongo bango na bango minga baduti ya bongo china kena Louvunu bafetaki 5 ans babelelaki ya nani opération $1 kodika tofete efula star na yo ebelisa star no pour l'anniversaire ya 5 ans basalaki yango tomonaki lelo bangi baignore 5 ans na bango boignore te bamitiema mabe yebaka sila ozomona sila aza d'abord ndenge aza bongo aza na bacommunicateur te aza na bacommunicatrice te epuis aza na bafane te koma yo motu mobimba okolaboraka na bato te koma yo motu mobimba obebani na bacollègue oyo bakopesa vision c'est trop profond amiga abebani na banani obebani na bacollègue oyo bakopesa vision voilà place olobi siko oniati tokotambaka moko lelo kotala boye c'est comme si on dirait ndeko na biso sila aza pena sur en bon terme te na bacomédien oyo lelo modèle oyo tomoni lelo madame Belleville asali spectacle bapaka ya théâtre baye bandeko ya génération na ye baye bana mike baye papa masumu alongwe na ndako ne aye kotala spectacle ya madame Belleville pepe na biso nabaki na congé bino s'il vous plaît famille bota papa elomba aza papa te aza pepe ya famille bota c'est notre pepe donc aye azalaki pepe tomona mpe papa ya sere na biso Theresia président Caleb Toukebana aye kohonore mutu oyo sere na biso Theresia afingaka na TV vraiment il faut zala soni boni papa oyo ya yo naza na barespect epa leki na ye belle epa mwana ne parce que Belleville et pas président Caleb aza mwana parce que président Caleb na président abimisi ba Theresia abimisi ba Theresia abimisi ba Ansu Luzolo abimisi ba Mike la richesse ba maman top voilà te maman ba out Africa te out Africa mais ayekola mpe sina ozomona mais tala barespect oyo président Caleb avai na mama top bafani tala dio bastar oyo baza kovalorize ozomona lelo sila aza na gesho te lelo sila aza na dakosa te lelo sila aza na marina laba te te ajoue kuna basimbisi dakosa Vincent Toulouse dakosi mama na ngai Yesu Kristo Vincent kosi dakosa eza filme na ye po ye aza na bato te yo kanisi aswa boye aso na benga dako ngaki ejoue bandela liste ozomona lelo sila aza na gesho te sila lelo aza na mama top te sila aza na leya te sila aza na milo te sila aza na dakosa te sila aza na marina laba te aza na top te aza na milo 50 te aza na étoile te aza na gesho te sila lelo aperdre na alida mais est-ce que bango kuna bayaka mwana liboso aida babi aza mwana liboso ya madame Belleville baperdre na lalu tika boyo naoloba na lalu oui est-ce na lalu baza na ye te mimi aza kabolanga na bianca est-ce que sila aperdre na lalu netre bango mo bazopuseka keba belle lelo asani apela dipinete aza mpe ya dipinete est ce que si aza na 7e baga aza na ye te oyebi ndenge ezaka intéressante
ça pour de l'équipe. Merci Yaya. Alors oui, c'est très profond. Non, le banayo. Et c'est déjà manque à gagner. Oui. Si le père au bord de Gatibi, il y a aussi la paire de Sherika. Jimmy moi n'allait pas boire. Ah bon, il n'est pas bon. Ozomona, le dans la chose grave. Mais place à serre Milo au chat, il joue la reine. À jouer. Ça manque à gagner. Oui, mais ça manque à professionnalisme, mais joue la reine. Pardon. C'est ça, t'es. Pardon. Donc, comment on a les artistes à sous en bon terme, là, on déconne. Ah, ça, la moutou. Ça dit à quoi? Et ça, pour la nini, et ça, nini. Le foot a raté, balobi. Mais qui dit ça? Nzamba tombola yo. Yango eza pas madame Belleville. Belleville yo kaka mutu nyonso to za pembeni na ye. Si la soka zaki na vision, alinga kanga na kosa awa. Alinga perdre na kosa. Tellement zaki sans vision. Yango moni Belleville nga za bongo, azana ma papa Serge Wana. Soka linga sa le loko mongo boye. Tu na ebisi habité Belleville. Maman to patali si boyete. Poison tala ka loko mo poison le balobi abi bo jouer pour la minorité bo jouer na public public yo ka message ni bo pesa tala bida faites attention bida bien qui m'a spectacle là comprendre akoyo ka français te ko tangu belve so tanga bida sana ye sina moi simba ya kulosa simba ya kujola basana lukuna bango nyonso babina ayi mukanga na lula ayi mukanga na lula na kolela yo mama bango bazaka bazaka répétition bela ezalaki mokolo moko na balabala sana nyongo bala yo naoyebisa yo naoloba na yo wana na niveau wana mida alobi boye aza mpe communicatrice alobi boye spectacle oyo eleki ya français wana atikali kocomprendre biloko te oyo akoexplike moto wana epeleki elingi oloba nini mais akocomprendre te mida c'est un bourrique il faut comprendre tout autour ya mama muteke bato baza baetelo baza te parce que spectacle wana eza message makasi ntango yo ozozwa ozobomaka te ozolela banani ozonyokola mpe baninga yango moni banani oyo baya mikolo mbongo baya mikolo batika maboko pamba keto pamba elvi baza bato bazomerite lifelo spectacle wana eza message mobimba bozalaka na ngai bokumisanga masha momene bokumisanga mwana mokele otete na ye nabengi ronel natuni ronel souffre de régime mati boye bamafuta biso cher boye avebe koma ya kaki siko lelo yo koma obundisa mutu wana nzambe akobwako na lifelo eza message eza clé mida comprendre siko mida siko comprendre mida faut la classe on va faire la propre classe gratuite si classe des enfants les gens pas biso te mida zo na classe na essayer. Voilà, alors je crois bien, donc Biaga Zanga Tamulaïte, en tout cas, dans le baquet, showbiz, les longs récits total. Non, il y a des il y a Géry. Moi, je place au tigre qui n'a. Dans ce cas, dans la chine, dans un cas, belle vie, allô, Ndi. On dit même le Kamusina, donc comme il y a Clarisse Plasma, tu l'as 23 c'est qu'il a là, n'a pas de ici, comme moi, non. Ye mo avana na place à passe alobala baninga avana na place à passe aya koloba Tony le défendeur a foutu na makala moment Tony le défendeur a parmi les réalisateurs a pas mona na monga fula donc aya ko finga ndeko wana to songi to koti bo mama biso lobi na ngaya Géry tant boule bani na bani ko sambela pona benfi voilà maman na mama bibiche BBC Info waza wa madame Bezabi na lekini bumu 3 fois ndenge mbule ezobeta nazoyebisa yo nazo boba nini l'impossible n'est pas famille botalé oui bravo papa kutu est-ce que zuma ndi makambo yo lobi donc récit total en tout cas surtout biso ba communicateur
presse ya moke ezalaka te presse ya monene ezalaka te, c'est ça. toza 4e force na monde moto nyonso osimba micro salaka mosala bien okomona kaka résultat nango ngai na showbase nakoki kokota nakoti na salle 2 minutes osali spectacle esila naoka elengi wana libanda nazaka libanda nga na vanda otaka ngabi nzambe na ngai bilamba na ngai kokotuna na ndako te nzambe na ngai komisanga showbase siko nafai natali mama Isabella et puis bajournaliste minene namoni bajournaliste ya RTNC napuwaki robi na nga musuni saki na ngai ya fendi naboki chaussure na ngai ya kusi siko naotanga bimbula oyo nesa nini siko nafai natali ya Sylvie Nzoli losako biki rouge ngabi te biloko efeke esamba ekende monana na showbase. Si la femme sentir qu'elle est communicatrice, les communicateurs de Madame Belleville sont propres. Est-ce que tout ma tendresse, yo pour l'attendre sur l'attaque? Et bon, je vais au tchaka date. Et ben la date. Et bon, tchaka. Nakufa. Namela Javel. Madame Belleville ça. Namela Javel. Mais ça dit ça. De bango de ba préféré. Babiloko wana, au moins net babiloko neti Davina Aposa. Anniversaire na bango pour le moment ya maman Muteke c'est Davina Aposa. Belleville, tout le monde a Belleville na minute yo. Tocha Belleville lokola ba maman Delta. Tocha lokola ba Janet Jackson. Tocha Belleville lokola po Belleville qui d'Ariana. Donc niveau Belleville na RDC ah désolé. Voilà, tout solo na non likamone ngai to solo. Ba invité ba ye maman Delta ya ma famille azaki wana ba accompagner ba nyamisusu. C'est que on a les amis. Madame Belleville a dit que so ba invité surprise. Mais elle aurait tourné nga to moni bobo na podium. Alors, parmi les surprises, madame, tu as dit 4 surprises. On aurait pu comment on avait invité. Mais oui! Pour ça, on a 4. Il y a un moni, il y a un comment elle était. Na vandi Nathalie Yenga. Na spectacle na biso. Mais, tout ça va comédie, va conseil. Vous avez comédie à caméra. Davina a pour les caméras, na podium. Et mon ana parlé d'andou. Et l'autre là faut pas mettre sila longola moi. Pour ça sila longola on Davina les qui sont na sila na minute. Tikabou. Il Davina a posando qui est Davina pour a jouer tala. Ndeko na cinéma mutu to ko sa cinéma même ba serna so bavandi to ko benga bonto bilango action ba tourner. Mais théâtre. Ah non, mutu to ko sa théâtre. Non. Si on bino bato ba Davina jouera mabe na TV. Pour y ba mutu artiste na podium. La finalité d'une œuvre dramatique c'est la représentation. Si ko Davina zaki na podium. Est-ce que toi tu sais le français ici? C'est médiocre. Les autres Davina coup de chapeau Linda et surtout dans moi la biso ya Tegra. Yakala kimoyo ya. Et puis à yemba artiste c'est complet. Ayemba rapé. Maman famille beauté utawa pizza. So tala relève ya madame Belleville nga so sala relève ya lobby ya théâtre. Wana zoom avai na kiti. Mutala. Mupanza mibelu. Nyonso libanda. Siko muto mani na soki na Michou na téléphone. Michou m'a appelé pour me dire que Yaya, je suis choquée, je suis fermée quelque part, on m'a fermée, il n'y a pas moyen que je bouge. Voilà comme mes collègues et Gachibi. Alors il y a showbiz. On m'a fermé. On m'a fermé de la chambre. Mais Luna a tweeté à lobby félicitations à madame Belleville depuis France. Félicitations. En tout cas, événement Oyo et voilà. Il y a Gazanga de Silisi, en tout cas, showbiz et l'équipe. Donc, on dit qu'on a parti promotion de l'émission et plutôt il va filmer. C'est même il faut que la promotion va filmer. Pour ça, la question on a Soukaïna. Mot de la fin par rapport à l'émission. Vraiment, mot de la fin, les gens vous retenir comme ça. Les showbiz. Il y a un bomba français au look, on s'en a pas. En tout cas, ouais, on est surtout pour jouer un spectacle international. Spectacle. Oh, le bijou la reine a le but qu'elle va français. C'est bijou la reine, tu sens? Alors, ben, comment? Abi bijou la reine, Abi bébé, elle est française.
Bijou la reine, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir de hier, il faut faire l'émission en français. Bijou la reine, si tu ne fais pas l'émission de français, tu as un problème avec moi. En tout cas, bateau, nous sommes tous séparés dans la biso. Merci à bateau, tout va soutenir Showbiz. Pasteur Nyonso, Maman Lormbo, il y a José Ndita, il y a Maman la biso et Nice. Bateau, tout Maman Nyonso va côté ma bonne lit. Basi Nyonso à Londres, la maman chérie. Il y a Sylvine Jolie. Maman Claudine Bokatola, Maman José Lussadis, Maman Niba Super, Ayete Matindika Super et la Nisso Belfine. Showbiz, oui. Maman Ningo Yamputu. Elle a Showbiz. Elle a Showbiz. Maman Tandine de Belgique. La grande H. Evelyne Duchesse Tounani. En tout cas, Renate Kitenge, Nanou Lungengo, Pierrette, en tout cas, merci na bateau. Tout va soutenir Showbiz. Et Zalawana, Nzamalola Pamola, une famille Lesa Mobimba, famille Kialuta Mobimba, famille Zanga, famille Nyonso. Merci beaucoup, na Darlene Love. Babina Visoza, Leka Motema Mnene Boye. Moukaza na ma campagne. Matiki na nous pas à 0 mètre dans la Showbiz. Matiki pas au tirant la yo. Kuna banaye. Il besoin wa. Maintenant ça sont même Et jamais. Il besoin. Voilà, tosili si bien Kazanga. Merci beaucoup na bandeko tout Rolanda biso. Tozo continuer faire tozo continuer. En tout cas botika biso to loba. Showbiz oyo. Madame Belva pesi devoir na ba comédien. Apesi pe devoir na bana pasio ba langa nzembo. Ayemba kaboke au just date na Showbiz. Pour honorer toujours comme ça, merci beaucoup Namika Malou Zazaki la prise de vie. Merci beaucoup Namika tout assisté qui sont exode Mickey Barutoya. Baku conscient Pazawana. La Luma Leba. Notre tonton. Pamela. Notre tonton. Maman Batindi Voilà, quant à moi, je vous dis bye. Toi, tu as toujours. Nous sommes continuer pour une belle vie. On parle de ma foot à Orolia, Santa Manuel Rosalaki. Pour mon thème, Likundu, Nayo et Neki. Merci.